finga te po Jemima Ibele alobi weza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo o consomme information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Et voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez me suivre. Donc, je suis là, j'ai Maïbi, le groupe de la presse congolaise. Hein. Donc, on a Kawana juste pour que Nati Labino, bah, voice Oyo, et ça le kola malobaya suka Oyo Mowei, aebe na koloba. Donc, l'épouse du papa Nabiso Alain Mabana, elle s'appelait Maman Mamicho. Koyoka e kolobo, comprendre que c'était une mère de famille. Elle était douce. Une mère, toi, maman. Donc, Mami Chopo, la banane, azalaki maman. Mami Chopo, la collègue à mobile nae, azalaki sœur, azalaki maman. Mami Chopo, na famille nae, azalaki ndeko, azalaki moine, azalaki yaya, azalaki maman, leki, tata, moi si. Aujourd'hui, elle n'est plus, elle nous a quittés. Alors, je veux devoir kotakara juste ba voice, maloba souka oyo, aibena kotiki lapso avant que aibena kokufa. Merci. Donc, merci beaucoup. Non, tu la bino ba voice pour que boyo kamalobani asuka oyo alobaki. Voilà, c'est parti. Donc, merci beaucoup. Non, tu la bino ba voice pour que boyo kamalobani asuka oyo alobaki. Voilà, c'est parti.
na bana osala contrôle chaque fois na nazwa chimiothérapie pour la HJP na zai kosala ngo consultation chaque fois bana za chimiothérapie ça payable c'est $30 par séance na ba examen qui na ba kisi et arrondir montant na kati ya facture ba signifier nyo sorti ni ko mi na montant wana monter yango wana futa ki examen wana pour ba confirmer si réellement il faut na sala radiothérapie afuta ki examen wana basala ki ngai ba le docteur lui a répété quand il a le qui na ngata on a ki consultation na moko qui na za dalibon na to ba futa mbongo tout démarrer radiothérapie et après il a dit que la facture wana to zo ici en ressources na fondation depuis le 11 janvier mais to zo c'est la tisipo na moment on a kinda ki kuna bakata ki ngai chimiothérapie autant on a besoin de radiothérapie na ko za chimiothérapie et oncologue ya HJM qui dit na kata radiothérapie chimiothérapie plutôt et tant on a kata ki en comme un confirme tant on est pour na HJM pour ça ça reste la chimiothérapie le plus vite donc en tout cas parce que ça on a le lobby na on va il faut au banda et la continuer qui na boniti ici si comme médecin qui singa maman chimiothérapie là ici aussi tous les 6 séances maintenant il faut ça aller le plus tôt possible pour la radiothérapie pour ça tout rien ici pour besoin moyen pour l'on so ba pesi na chimiothérapie belé ils a pris ma vie pour maman ils a épreuve moko dur ils a épreuve moko très très dur tina sali on a silisi bo ils a quand ensemble pour son makasi na moko akala ta ko abandonner akol bana ko fana ngata ko na so ko kati mais na so tala bana na tali bana mama kadete na ngasa kana sita na tali tika ina ajo tandis que possibilité na bika ezali mais o izangi biso izaka makoki mama sunga mama na belle bébé famille na poto même pour mona bobi mo se so dina ko molika na émission boy oui ba qui passe ezali so ki bino pe boko sunga et ko pesa na c'est au makasi et pas na bino ko tsa na tina ko pesa numéro T na tina ko pesa coordonnées mon côté pour vous ça na maman mi just on a mon moni ni ba ça di transfert mbongo yi cash ba futi pour ba intervenir pour médecin wana après qui ko poser la semaine la fin du mois ba futi ba sali maman baby ko limbala na ngoti ce qui na facture na peut-être et comme lioti mais facture na ils en a fondation il y a $6,960 pour la radiothérapie maman sunga musalo bandaki maman komisati na suka atandi beyisi biso vaut mieux la fin d'une chose qui son commencement maman soko kosunga o leki na yo emuso yebiti maman naza leki na yo nazobenga o maman po lelo za première dame na biso mais naza mpenza leki na yo maman so ozose souvenir na libota moko na kamina famille kapita ya na bango viking kapita ya na nga leonard sakala obutangaki na ye grandeur na nga mosusu jakofatika na ye biso ngai leki na bango mamicho ngayo ya jani ya kioro ayebi oyo amoni nga ntango nasi na poli me yo ndenge nga na poli boye omoni ngai te ya mosusu oyeba te mama ozosunga leki na yo mpenza ama kolemba te Voilà, donc là vous venez d'écouter ma voice ya maman Napso Mamicho oyo abandai kolela et pas la première dame de la République démocratique du Congo oyo alela ki ba belle famille na ye oyo alela ki pe ba fa na bato balinga mobali ne ale mabana tina momo ya pasi azokumisaka mobali na ye so mona ke propre c'est parce que azana mwasi so mona ke boye c'est parce que dans la mwasi donc aza mama oyo faut kolela ye aza mama oyo il faut tolela ye quand je dis to c'est que bisonion donc tolela ye bisonion so en tout cas elle a lutté maman oyo maman Mamicho a lutté na malade oyo pona kaka bana na ye akape kolemba basala ye ba bloko mazobenga so ba radio nini wana ba chimio tout ça totanga ba kombo nango akape kolemba mais tu as forcé c'est pour ses enfants kade na ye mwana sukazaka na 7 ans en tout cas cette maman
à souffrir. Il y a beaucoup de gens bazana ba malade biso basi moko faut que na ba checking que ne ko sala mo ba contrôle parce que biso basi to ba malade ebele ka o ekomeli mama na biso mamicho et après la ba tebele bazana ngo ngana osenga kaka na ba comédien rien à dire rien à commenter oh tout ça nde nazoka déjà ba ba okenda nango déjà ba mamango world ngana osenga kaka na ba artiste comédien surtout au bolinga biso na du monde entier. Donc biso surtout ba to monde entier ba fan tout bolinga papa là ilo mususu ba to bien ba ozo ko interpeller biso na ba commentaire na autant ba commentaire ba tout mais maman oyo akotaki déjà facture na ye na fondation et le koni sala ki kiepo maman oyo azo ba soin na été est-ce que et comment que pas première dame ou bien comment pas première dame té en tout cas ngana za la réponse na ngote place oyo et comme la qui bateau yo ba recevoir qui facture ba ngonde ba yebi est-ce que comment que pas maman te comment que pas maman te biso ba youtubeuse to za makam tolo baka to rappel na ba limite na biso to kotaka na ba détail te parce que papa na biso elombe azo sunga ba tebele papa ya dimoso kazo ki ba soin libanda ya mboka na Afrique du Sud et ça grâce ya papa elombe bateau baza na kata fondation ya première dame donc oyo comme li maman na biso peut-être ba me maquiller. Mais Dieu a voulu faire autrement. Donc, et l'autre le baka jusque-là. Donc, Dieu a décidé autrement que maman l'abso mami tu a kende. Parce que que maman a bondi, a souffri. Ce n'est pas facile, moi je c'est pas facile que ça examen wana et ça passe. Je m'imagine à la place de cette maman. Moi si artiste on a préféré papa allait ma bana. Elle a beaucoup souffert. Donc ça va permettre qu'elle ne coupe ma. Alors le comédien, alors ba fan, bateau famille bota. Au papa allait à CP Sabino côté pas ya belle vie, bateau groupe Simba, les artistes comédiens en général, bisope ba presse, monde entier ba diaspora, tolé la maman mamicho. Papa elle a besoin de soutien moralement. Azan a besoin de soutien spirituellement. Azan a besoin de soutien physiquement, matériel. Pourquoi pas continuer d'aller code, quelque chose pour nous motiver. Bana batikali. Namoni bana bazole là. Avec beaucoup de douleur, cette maman mamicho. En tout cas, paix à son. Et au sala bien bande konangai. To sepe la na musala papa na so ale mabana depuis na groupe elombe. Ti lelo. A incarna barolo et sunga bien banda. Ka pesa ba leçon. ACP Sarabino, couple cause en a problème, au talier, pour se réconcilier sans que Bayo Kansabino, à travers ses œuvres, on a besoin de soutien à Bino. On a interpellé les comédiens, Tolela, maman l'abso mamicho. Et puis, bateau aussi, rago so muta kufio, ezalaki, basundolaki, toza l'abso na besoin d'angote. Pourquoi maman mamicho avec muta kimia? Kolobano satika bana ko senga aide pas moi que mobile nanga artiste comédien pamba asala kana banque te asala kana compagnie moko te que songolo pakala touchera ba millions musane ka ya muke ya ngwana ayaki asenga ba belle famille na ebo limbis ndinga na réseau. C'est ça la femme. En tout cas papa Alain azangi pena mwasi, une très très bonne femme qui est partie en tout cas. Donc papa Alain a bungsi pena mwasi, une maman. En tout cas, tant que c'est une belle famille, pardonnez moi mon na réseaux sociaux. Ah, bah ça boye, bah sou mingiti, angwana, nzaba longola ka bato malam. Mais à qui nous peut mana kimia parce que à souffrir. Et ça passe. Bah tu peux ba bela ba malade do baza non vivante non ba kufite. Baza ko souffrir, baza na même cas, nzamba kusunga bino, nzamba abiksa bino, nzamba consoler bino. Toboyi na biso ba page toboyi. Bato ba polémique to boy to lingi na biso to tona bato na ngape na kat pona zalaka na za artiste comédienne to boy na biso ba biloba ba na liwa maman na biso to kunde na kimia. Ce n'est pas l'argent des angaki fondation des anga mbongo te nzambe nda décider autrement parce que voice onga na bike bima pe moi kala mais zaki lobani asuka lobaki to refuser to boy to lingi te to boy na suna mutema moko. Tomoni belle vue, denga lelina bana ba yambie ba ebi tata mwasi. Donc il y a le quoi groupe Simbe Koufeli. Donc tout le monde la belle vue ba sila
tomona ba Ursi Pechanga, tomona ba décor, tomona ba tutu ba leka wana, ba lule, ba luka, ba otu bazana kata groupe Simba. Parce que ba yebi mama oyo malamu, aza mwasi artiste na bango oyo aboteli mwasi na mo, artiste na bango bana, mama ya bana ye. Tu as besoin de comédien nyonso to ta ningi na ndaku wana to yaka chaque jour kwa kolela mama oyo to assister papa ale mabana to mona kina ba événement tout azalaka na matanga la makamutu ba comédien assistaka a comme ce qu'on a besoin d'assistance na bino très cher téléspectateur to botalanga eza analyse comme que onga na sali pour la ko kebisa déjà bino ba zozo déjà ba ndokyo boyaka ko créer ba trouble to boy to lingi na biso te ndenge bandi boye ekeni so na kimia azaki mwasi boboto mwasi ya luzitu na respect na belle famille na ya azaki mwasi malamu to lele na kimia to kotike na dernière demeure na ye to tasko kaya bana ndeni batika ba orphelin na papa na biso alema bana ndeni ni ako survivre na bana. C'est pas facile. En tout cas, mes sincères condoléances à toute la famille artistique, toute la famille, à maman Napso Mamicho, la famille, à papa Napso Alema Bana. En tout cas, bah, courage et belé, nzamba fortifié, bino. Bah, faux compte, bah, page à lo yenge, to boy, na biso na matanga, oyo, to ligne, sur la polémique, na tebo liambo, na mouton, maman, ote, na bah, faux titre, na bah, faux compte, na kofing, na bah, rago. To boy. Donc, c'est qui parle? C'est Jemima Ibé, le gros bébé de la presse congolaise. Dans la lobby, déjà que to lingi to boyi. Donc, to lingi te kande na lobby, to lingi kimia. Ba sous émission à le kuta et yate. Pour te bandara abonné bandel. Oh, ba kote ki facture. Ba sabota kango. Oh, ba kipa kango te. Oh, mbonge bimaki ba tumsu ba lia kango. To lingi te. To monde papa ale mwasi na kufi mo asali ba démarche nyonso tout ne ko ekoti na morgue na kimia nyonso aleli mwasi na ya zongi na famille na bana na bato ba ko consoler na ba c'est comédie bazaki présent. En tout cas, je vous dis merci beaucoup. Donc c'est la vôtre Jemima Ibele, gros belle la presse congolaise au Bolingaka. Je voulais seulement mettre point de vue nanga. Je salue tout le monde, les boss JB Kumaluta, Ado Senga, et femme depuis Paris, maman Hortense, tout le monde Bolingara Jemima Ibele, Nalingablo moi mingi, mais ça sert condoléances encore une fois. Je vous aime, je vous adore, je vous dis bye bye, que Dieu vous protège. Bisous.